Voilà, bonjour, bonjour, Balandinios. Il y a BBC Mpoi TV, bonjour, Nabino, bonsoir, ici que Zoamel Bino, partout dans le monde, j'espère que non. La grande famille, vous allez bien, moi Libanda, Kakandenge Zalaka, moi Libanda, voilà, j'espère que non, vous allez bien, awa, famille Libota Shalom, l'Empoichou, bonjour, bonsoir, voilà. La grande famille beaucoup tanan to sola parce que net eza kozika pourquoi pas maman bébé ça lobela maman bébé c'est ba tindeli nga ba séquence lokwa maman bébé c'est pe na kota kana na ba chaîne na ba tuté na zape na ba soldat na nga makasi maman bébé c'est tala kunezo linda mokili oyo tambola na kobanga nzambe c'est plus mieux mokili oyo il faut dinga autant boulot un objectif. Ce qui est maman bébé c'est n'a quoi intervenir. La grande famille, je crois que vous avez déjà les solos sur les réseaux sociaux. Nangam ya baliza bakwiti pona linda. Nga elekelinga makasi ya koloba keno. Il y a des gens na se amoyi oyoyo. Baye bak objectif na bangote. Baye bakeloko ba lukarate. Baye ba pe eloko ba lingarate na vie. Je me demande, lobby na simaki mutu, je me suis demandé na lobby, ah Seigneur, linda kaka moko oyoyo, ba pesa kutu kombo ya ndika, na longa na kombo ya linda, na kene na ndika, pona ye moko linda, aye ba keno ba pesa ye kombo ya ndika, na oke na kombo ya ndika. Bandeko, ngai mama BBC na ya awawa, na loba kutu na loba, bandeko, soki audio ezala, ya que non linda zo tonga soi-disant ye mama loketo ndele audio ebima ndele etambola na loba yango ngai mama BBC na monoko nanga oyo. Mais ce malheureux, c'est honteux pasi pona soi-disant leader oyo ezanani mama loketo. C'est-à-dire que non, Linda alongwa na SB na obenge kutu Linda te bo limbisanga la grande famille na okene na kombo ya Lindika pona ye moko Linda epesa ye kanda ayeba kombo ya Lindika o ba pesa ye. Ah oui hein? Ah oui la grande famille. Lelo Linda ye Ndika to ke nango na kombo ya Ndika na o matisa Linda mafuta na o matise penza kanda na o matisa penza Linda kanda tozawa no matisa penza linda kanda bapesa ye kombo ya ndika bandeko no lobela mutu te, mais je vais faire la part de choses. C'est-à-dire que non linda eza kaka ndenge ndika ndenge kabaya baloba ke non audio eza azotonga ngana zwa kutu appel ya mutu moko ya les abakwiti na lobby. Est-ce que vous réfléchir? On a coutu linda nano a intégré coutu même pas Bella Production. Nani linda a intégré Bella Production te. Mwana mabe atonga ki nani sila atonga ki sila mwana mabe ba audio eza bandeko. Ngai na oyoka kaka soni na pasi pona soi-disant ye mama loketo sila pona nini a perdre siko nga nazo mituna bino boye ko bimisa makambo ya linda ya koloba ke non bino nde boyela ki biso bozana na cha audio bino nde fe bo bimisa ba voice on dikatunga mama biso bino boya ko loba ba voice eza bino ba fan botingama ba voice eza bon nga fe na okike ba voice eza ndika tongi mams bon na yeko bingane bon siko bino nde boya ko loba ba voice eza wa ba voice on do bino nde mbo bingana ndike zanga te oh posa na ba réserve boni ba manque de respect boy ti bo sala ba manque de respect na poto ya ko loba na kombo asile ngo bo mo so ba design ba kombo ezate otoko ko vandela to lobela oh mais to lobela que parce que c'est notre star bon ma franchement hein? Bota maina verre ko bo silama franchement do bo silama penza
bino boza kokomaka be bikoma na bosilama zoba na bino azate bosilama donc bolande bandeko, c'est-à-dire ba audio soi-disant ezala que Linda aotonga maman na ye oezaki maman Loketo. Maintenant moi je me demande que nangoka na ba question parce que na seki na lembi soki likambu ya ba oyo ba Congo bololo ba bombone ba komi ba Congo bololo lelo soki ba secret na bango bimaka te ya soi disant baza ba lele baza ba deux fois baza ba par 12 mais ba yeba ki valeur à Linda te. Maintenant moi je me demande pourquoi na lobi na okena ngoka na ba question la fille oyaza ndika to okene na obenge ndika lelo bandeko bolimbisa po matise mafuta bo moto esala ekuna bo moto esala penza Linda. Linda, elle a été humiliée, insultée jusqu'à nos jours. Ba finga ka Linda. C'est quoi le problème est nini? Problème est ça. Linda tango ba alongwa na SB parce que yé moko aloba ni appel ni on m'avait rejeté kaka boye na ebi eloko te. C'est quoi yo maman mobimba, yo soi-disant leader. Tu te permets ya ko tia mwana batu bouton. Oche mutu pembeni, olongoli mutu pembeni sans preuve, sans eloko, sans nini. Oh my God. Oh my God. Likolo nango bopese kombo ya ndika. Vous savez quoi bandeko? Boyebi makambo nyonso eza po nini? Soki Linda a se retrouvaka na Bella Production te. Ne makambo ezate ndele atake non oh et au souci à Linda lelo elingo zalate souci à Linda eza po nini c'est parce que ba moni talent ya Linda bimis ko libanda bazaki na Linda na kati ya ndako mais ba ebeki valeur à Linda te bazaki na mwana na kati ya ndako mais bazaki na ba ebaki grandeur na ete ba ebaki o yazaki na ngona kati na ete lelo Linda oto bobenga ndika ya koloba keno bino nde boyaki koyebisa biso keno audio eza et na sima ya audio biso toye kosala na biso ka musala poto benga na ye la pauvre elle a souffert na sima wana ndika nga nazo benga kaka Linda na minicho ndika. Vous savez pourquoi na o révolté na o pese kanda po ayeba ke non tala siko ke non ba pesa yo kombo na minicho ba ebi valeur na parce que bino ba comédien bozala batuté ba comédien ermo omona kaka boy qui pouvait savoir que non lelo d'Acosta a oki ko kene ko jouer na maman Loketo? Qui pouvait s'attendre qu'un bon jour, un bon matin, qu'on se réveille comme ça, tout le monde a pensé d'Acosta, yewana makolo inde na SB? Qui pouvait? Personne. Alors, ce qui peut Linda, ils ont un problème, mais biso tozolo bakaka. Parfois, il y a un bête là, gesho mabuko. Comme il y a un gesho orgueil, il n'est pas orgueilleux. Moi, j'ai vite compris que non, gesho a imposé respect naïe. Gesho a imposé respect. Gesho penza a imposé respect comme il se doit. Lelo bamoni Linda. Parce que kokunda Linda ou encore kolongola yena SB Linda ye moko alobaki à part kolongola ye maman Loketo ayokaki même pas place au Linda tongaki juste kaka de bouche à l'oreille à s'engager na likambo na de bouche à l'oreille likolo nango elle s'est permis à kobenga batu na oloba ngo pona révolter pe susu ye ndika na révolter ye Linda. Likolo nango asaleki propagande ya kobenga batu ya kobenga comme pour dire que non Linda bozoye te anyokwama yaya soki ngai penza Linda ata bachelinga ba million na ozonga te parce que ba boma ki akoboma Linda bandimbango atali ata simate a se retrouver na likasi soki na Lubumbashi soki na Kolwezi et quand il y a Kolwezi, akenaki ko vanda na likas na Lubumbashi.
parce que naki ne koma ki miné ba tchela ki e ba ngana oloba po na rappeler ye po ye moko pa loba ki yango eza problème te mais ba ko ba valeur na ye c'est lorsque a intégré Bella Production a eu formation ba fongoli ba longoli loko ezaki na kati ye moko pe ye moko linda ye ba kite ke no azaki na ba potentiel wana et Poutine a fongoli ba potentiel wana de boye ko ba valeur a mutu ya koloba ke no ye a joa ko leka kutuna ba bombo o ba komi ba Congo bololo lelo la grande famille bo aimer to bo partager tozo solo la na sens que ba biloko aboyene tinga na kokoka kosalela ngo kutu même pas analyse ya kobima ya ko banda koloba ou bien kosalela ngo émission ya koloba si bino nde boyelaka biso. Comment est-ce que vous travaillez sans pour autant que vous avez pas preuve? Dites-vous peut-être que non, moi na kaka ndenge se retrouver ki na Lubumbashi wana na ba stress ebele. Boyoki pe pa muto ba tuti akufi. Balobi vérité ya kama lembe n'escalier pe komaka. Lokuta na sincère. Mais jusqu'à présent, bofinga kayet. Est-ce que yazaki mutu moko boya koloba ke non atandenge yinde libino na ba bombo ba komi lelo Congo bololo botanga ta kombo na ye bozaki bato kotanga kombo na ye te à la logique parce que ti lelo donc azoke ne ko jouer ti na showbiz bozo finga e kaka sans preuve et la fille s'est révoltée à kobanda ko répondre bino malgré aya ko étaler maman na binoté mais à répondre na ba commentaire nyonso bo finga kai ligo nango fille à showbiz fille a ko jouer na showbiz ligo nango pe azu pe trophée ça te que non o boy biso nyonso to mona ki film ya deux sœurs rivales film oyo ba joua ki na Bella Production ngana obetango c'était parce que la grande famille Linda azana ba potentiel na ye Linda ayebi ko jouer mais Linda aye ko bimisa biloko mususu na sima Belvin aye ko bimisa biloko ebele oyo ezaki caché na kati ya Linda o ye moko Linda ayeba ki yango te. Je me réfère na baloba ya Linda ye moko alobaki ke non avec Belvi kozala pembeni ya Belvi na ye ko miyeba babiloko mususu na saki nango na yeba kite exemple kuto apesa ki alobi ke non naza na kati ya ndaku mais na ndaku wana eza na ba porte mususu na fungola te Belvinda ye ko fungola ba porte wana ezalaki na nga na yeba kana nga ngo te. Donc pour dire que non ba talent ne mususu azaki nango na kati caché o ayeba kite Belvi a injecté et bimi sko bino olebo za na regret ya koloba ke non to perdre mutu mais botika qui était butu le quoi moi des insultes butu le quoi la moi les insultes bon moi je connais botomboli les sous bon moi je connais botomboli na minute obino bokomi ba marcher pied na ye bokomi ba marcher pied na ye na kota na compte na na tala nini ezoleka kuna na kota penza na compte na TikTok na tala nini ezoleka kuna bomoni ke non esopi na bino esopi na bino na mama bino nyonso esopi bino. Vous savez quoi? Parce que bosungi était la grande famille beau aimer beau partager to solo là Mwana a se retrouvé na Lubumbashi pour na ba insulte. Mwana se retrouvé na Lubumbashi. Linda elle est sans ignorer ya koloba ke non si la azana ba place ya benga ki batu po ba benga Linda lisusu te et tozo monango to moni yango Linda lelo se ka jouer na ba plateforme mususu c'est parce que ba moni ke non Belvi a tombolié regret na ye kutu ezaki tina maman na ye a regretté ya koloba ke non
mwana nanga aya kosenga loboko ya mwana nangai na ndenge abengani mwana ata kobenga kosignalenga ke non na lâcher Linda pona boye Linda lobango bokende botala Linda tango asala sortie médiatique aloba page ne kuna banzembo na banzembo ya mbwakela sikoyo bambu alobi azana alobi aza na kosamba samba teo mobali na yo aluka kinga soki nini nde banzembo azoyemba kuna biso tokoya kosala biso analyse parce que eza matière ekoti na sens que non ya koloba non oyebi bandeko ndeko moko abengi nga bima BBC oyebi ke non nga na bandeko kolingana nga Linda te à partir na yo kaka nakomi kolinga Linda je vous dis atata ngona lobelaka Linda lobaka pona Linda bandeko j'aime Linda na Linda et Linda aza morphologie moko na petite sœur nanga cadette na biso donc Linda oki ko voyager na passeport à petite sœur nanga oki utiliser ta passeport à Linda na Linda déjà au départ na lingaye au départ et surtout eloko et pesanga pasia mwana muke comment est-ce que bolinga ki bosi sa carrière na ye yango azaka toujours reconnaissante na Poutine na belle vie ya koloba que non cette dame m'a sauvé la vie. Cette dame m'a sauvé la vie. Vous allez on a Poutine nanga. Pardon, il raté ah ouais. Raté ah photo chato yeba. Vous savez quoi la grande famille? Parfois archive ezalaka bien. Archive ezalaka bien parce que maloba o nga nazoloba eza maloba oyo ebimika na munoko nanga te. Nga nazoka ko rappeler ko encore ko répéter maloba oyo ya Linda bima na munoko na ye. Il y a que non, je me suis retrouvé à Lubumbashi, c'est à cause. Il y a que non, on avait appelé tout le monde ici à Kinshasa, Babenganga était, il a filmé. Il a attaqué biso. Photo ezo le kawana a publié à Lobakalobi, la grande famille. Permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous présenter la femme qui a sauvé ma carrière. Et je n'arrêterai pas jamais de le dire haut et fort. Siko bino déjà tango bengana kiye nasima ko bengana ye bokomi ko kunda ye bolinga ki akufa penza ko kufa. Et lokola déjà bazaki ba beti son ya koloba ke no bozoye na ba film te. Ba comédien ba touté ba tomité mamabe. Mais celle-là Ange Michael. Ange Michael. Ah oui, non. Le général de l'armée céleste. De bon côté. Alors, bitin, atali na kati alobi non, o azana makambo. Na finga maka déjà. Ma finga mi balé misatu. Oh, yé moko Linda lobaki ke non. Belle vie. Maman belle vie, elle n'avait même pas regardé à kolobaki non déjà ma finga kaye. Donc azaki na souci te ke non ya kolobaki non ma finga mususu ko bakisa masoki ya benginga na kati ya film na Bella Production. Bandeko, botika biso to loba parce que ça ba archive ezo tikala. Lelo ba komi ko regretter lelo ba komi ko loba ke non bino nde bosala ke non bobengana ka ndika ba pesa epe ko na kombo ya ndika. Yango na bototi kaka ko to félicitaka toujours Poutine. C'est une femme au hasard un objectif. Comment est-ce que bakoki koya ko diaboliser yo? Tu n'as même pas dans la preuve moko. Balobi ba audio eza atongaki. C'est par là vous allez vite comprendre que non. Biso ba communicateur, biso ba communicatrice. To sunga ou encore quelque part to ba to sunga te. Mais biso la famille Libota, on respecte d'abord. Avant la musala, et ça que non se pénérer la grande famille, il faut toyer baka musala ou to sala. Attends les longs nazo défendre les longs nazo na combat Poutine.
je la dois beaucoup du respect. Pour elle est aussi capable ya kobenga mama BBC na lingi na kombo na nga te tika na kombo na nga. Non sandeni. Mutabwe na kombo na ina sandeni. Je vais arrêter automatiquement parce que la personne a beau na kombo na ye. Mais lorsque avant dit kimia a dit que non maman moko mama BBC kuna lobila kombo na nga. Maman BBC a lobila kombo na nga dans les bons sens. Alors naza na problème te parce que aza fan nanga en même temps zo défendre nga. Ce que ayoka que non maman BBC moko boye a lobela kombo na nga mais elle insulte le gens. Maman BBC azo sunga musala na nga ite. Elle ne peut pas se taire. Je ne pense pas que nous Poutine a ouvert la kimia, a ouvert na obenga mama non, de moi-même non nanga moko nanu. Na dit que non, lorsque je défends cette personne, na zwakaye marchand, na zwakaye na lobani, na zwakaye produit nanga. À part koya ko lobela il faut na passer respect. Il faut na passer respect à la logique. Il faut passer respect à Zalale qui est pas nanga. Il faut passer respect à Zalaya pas nanga. Il faut passer respect via bakapa ya level ya zanango. Il faut passer respect. Nana okiko ya wana te pona baby sele musala au grand jamais. Nanga moko nanu na okiko kande na zuka tananga boye na ko baby c'est la belle vie musala. Non. Na bandi liboma na lingi belle vite. Na lingi belle vite. Na ye kaka wana bandi daeli yo daeli na bandi liboma daeli asalini daeli otonga ka belvi ba audio eza bobimisa ba audio to bimisa ba audio te tout ça pour na kosana nini pour na ko séparer kaka daeli peut-être na Poutine. Est-ce que ngai na zolinga Poutine na olinga Poutine te parce que na koti na chana na koti na bilanga na ndenge ya mabe na ko détruire. Nanga moko na que no daeli a apporté un prix na musala belvi. Pourquoi na ko condamner? Pourquoi na ko lukele ba problème? Na ke pas ba mari, na ke pas banana nyoso amike o peut-être bana o belvi encadraka. Do solo la bandeko, do ça les missions, do solo la en même temps. Ka o ezaka moko boye, eza ya ba leader yeba ke non communicateur communicatrice o yazo sale a défendre yo azana souci ya évolution na autre azana souci évolution na autre. Mais vous savez qui na linda boyeba ki grandeur a linda boyeba ki ba capacité na été boyeba ki valeur na été. Et puis les loso itolobi ke non linda azonga kuna na SB akopesa bino o azo pas belle vite parce que azo zo coaching ya belle vie. Coaching à Belleville za ndenge moko na ya batu nyonso tout ya yango bozo mona ba filme tout au Belleville nani linda zo beta azo jouer à part tout le monde ne peut pas Caleb je crois tout le monde ne peut pas Dinana bon mona ka que non matière eza ndenge moko te. C'est par là vous allez vite comprendre que non que coaching eza ndenge moko te coaching eza différent. La grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît tozo solo là. Boye comment la valeur y handicap parce qu'elle joué dans Bellard Production. Boye comment laissez-moi vous informer. Bon moi ba filmé wana des sœurs rivales. Azoli yango pe trophée. Bon kanisate que non, y a azui yango trophée na makasi na été. Linda a joué kolana na coaching o azwaki. Coaching azwaki parce que Belleville pas mona ke loko moko na kati na ye. Ce que bino bokanisi que non ata lelo ce qui botali ata Dacosta zo apesi penza les meilleurs na été a jouer parce que akutana ki na circonstance moko boye a jouer na kobanga ya koba mokili ekoloba nini bane toza na matière pe ya Dacosta to loba ngote parce que Dacosta za noko ya famille libota toza aza penza noko ya famille libota. C'est aujourd'hui nous pouvons comprendre que non boye ko maye le banjo songa bino que non bo baby seli maman na bino ba nani relation na bactère bino kutunga na condamner bino te muto to condamner c'est votre lié moko maman loketo parce que azan ni ambition ni objectif ni ce qui est ça là que non eza loisir
eza loisir mais atika azobebisela bato mosusu mosala aobebisela bato mosusu mosala. Ah oui, aobebisela bato mosusu mosala. Le monde à théâtre est comme il a bas zizani et comme il a bas problème et les vies il y a depuis nani maman loquette a fongo la chaîne. Qui peut-être les lobes golobakeno ndika bokimisi ndika bino de bosala kaka boye pona ba ndika et pona ndika les lobes bibisa ndika pembeni ya mama ba audio ngo boloba to mona pe audio te mais bo pesa pe mwana ngo merci ngana kamwa tango ya ka pe kufinga mwana ngo parce que linda tango indelie ndika obino bo benga ndika tango indelie la fille a soi qui tana la fille a salaki ba geo ya ba ndeko mususu ya ba artiste mususu to mona te ya longwe koto na ke komi bwaka kuna non azwa kitana ya ko peut-être bakozongisanga do bakobenganga do aye koyoka que non, elle a été chassée à SB à partir des réseaux sociaux. Vous oubliez vite, hein? Et ça problème, Linda, elle est libre. Asa artiste, elle est indépendante. Elle est indépendante. C'est à vous maintenant à koyeba que non. Lorsque vous avez défendre maman Abino, vous défendre yé, nandenge moko elongo babi ezate à que non, vous toucher l'artiste, ba o bazo accompagner vision na e. Ce qui a zappé na vision. Na pesi exemple ya ngamoko mama BBC na kokika nde na monaka secrétaire Sylvie ka ndenge azalaka wana na ya Sylvie boye otonga nani belle vie ebandi ndeni atonga ka belle vie yanga les années. Moi je sais que non Sylvie a apporté un plus pembeni à belle vie. J'aurai mes limites. Na ba collègue nyonso encore na ba collègue nyonso ya musala ya belle bo ba travailler na belle vie. Loba peut-être artiste moko bimi a bungi aya bandi ko loba mabe pour na belle vie peut-être to ki ko ya to recadrer to lobi e lokwa ka ba sele to yaka. Yo longwe mutu abengani yo te yo moko longwe lobi ke non na longwe parce que na bana ko sala boye bana ko futa ngate bazo ko tsanga pe la film te voilà kende pe kimi oke kimi ato komi na bilobela ce que to sande tout ça ndeni c'est par là vous allez vite comprendre que non ma yele oyo ezalaka important na vie ya moto. Na minito nani linda obino bobenga ndika botombo les choses na minito bokomi ba marcher pied na ye ezaka ka bino de bo regretter te na ye moko sila azo regretter na ye moko mama loketo elle regrette azo regretter na niveau moko pas comme possible toye biango. Nous sommes dans le nini et fan de la vie sociale est important pour yeba ko fan na sauce na vie sociale est bien ko yeba ko fan na bato. Lorsque tu travailles avec les gens comment na bato na bazoba na yote. Je crois total qui spectacle à mon souni na showbiz. Lorsque tu es un boss aux gens compagnie na yo, aux gens travailleurs, il faut savoir comment traiter tes travailleurs. Parce que sans bango, musala no yokepe libosote. Parce que bino boye, et dans le problème te, nyonso wana parce que ceux qui li na ba na ko jouer peut-être na ba chaîne mususu, je ne pense pas que no bolingo chaka. Et puis il a joué te. Pour ceux qui peuvent belle vie benga kaye te. Mais l'île na minicho a sa zwinda kuna Lubumbashi peut-être azo katisa déjà ba kolozi ba likasi a koti ba Zambi kuna. Aujourd'hui Linda a retrouvé sourire.
aujourd'hui, il a retrouvé sourire. C'est grâce à une dame, oh, Belvi Kandila, patron à Poutine. Oh, je ne cesserai jamais de le dire tout haut et tout, donc, n'a fort. Il y a Kolobakeno, ceux qui l'ont retrouvé sous métier, c'est à cause de moi seul. D'accord, famille, vous aimez vous partager, s'il vous plaît. Aimez partager la vidéo. Vous aimez vous partager. Les commis, yendika, boye, binonde bo memela biso makambo awa, yakoloba boye, audio, bo bengani mwana sans audio. Nete tanga moko soki na yana bi nayoki kuna daeli, nayoki maria kuna autonga belvi, boye. Na belvi pa ko banda akobenga na mama bebe so yoka ki yango wapi te bongo te ezanga ndio zo bebe onyo bebe selanga musala parce que c'est normal la vie sociale bande ko kotonga na mke ne ezanga apika te bota la moment au conscience na mino ezonga yonga na lobaki ka keno ba artiste kaka de baza bato moko bo il fallait ba corriger si la ukao. Artiste, did you finish your chips? Did you eat already? Bonjour dans la grande famille, sorry. Bino de boyela kibiso awa, boyela kibiso audio, yakoloba, que non, nani. Eza wapi video yangu? Tochana. Yeah. Yoka banzembo si nani mwana azocha. Vous savez dans la vie bande il faut que la kamayele. Il faut que la kamayele. Na confirmer bon bengana ki ndika ka boto bengana ndika parce que bino bo confirmer que ba voice c'est ça bino nde fait bo bimisa ba voice on ndika tonga mama biso bino bo yakolo ba voice c'est ça bo bino ba fan bo tingama ba voice c'est ça bon nga fe na oki ke ba voice c'est ça ndika tongi mams bon daye ko bengane bon siko bino nde bo yakolo ba voice c'est ça ouais ba voice ça donc bino nde mo bengana ndika zanga te oh posana ba réserve bon ba manque de respect boy. Si vous avez un manque de respect, n'importe quoi, vous avez un combo assis, vous avez un visé. Votre combo est à autour qu'on vend de la tolobela. Oh, mais tolobela, parce que c'est notre esprit. Si on a la zotuna, les camarades, tant que vous avez un indicat, vous avez un indicat. Na bana oyoyo, Seigneur, et puis ça va na koseka, mais elle est soukanga. Bon, moni ba potentiel. Bon moni valeur ya linda na bela production bo simi mutu bo bien tu perdra siko bo fingela ka nini bo fingela ka soni c'est ça nous les Congolais o linga mutu mais ozo kena ko chola o linga ka mutu sepela kana mutu ozo boza na besoin na ye mais bo fingele nini siko bo finga ka 10 jours au jour chaque so que na plateforme na TikTok que na TikTok au monde a répondre chaque jour na ba commentaire ya ba kwiti o ba finga ka ya suka nango ke non azale susuna bino te problème nini ngala koma mutu a showbiz ya spectacle sold out po belve fongoli mwana ndebo eko yeba ke no to perdra. Ata bo vanda kaneti siko ya bonne bo mona eloko bo mona yango na bela production te o azobeta na bela production te boye ba keno zaka coaching mutu ele kawana moi na retrouvé nani sourire botala lelo ba lobaka keno ba kozala ba marcher pied na yo bokomi lelo ba marcher pied na ye
je crois peut-être na maman ngo alinda pas kozwa kimia parce que linda loba que non maman nazaka na blessure ya koloba que non si la uka banaye koye pa maman bango si il s'agit ya ko voyager ceux qui boyaza na besoin linda banaye ko benga maman na ye mais tant que moi na bouton ti lelo ata bonjour ata ko benga maman ko bisa maman boye atika maman na ki di ba respect ata mokete parce que lelo a boko mi bomoni valeur à moi te bino bovanda kaka na ba soki ba Congo bololo na bino wana ndenge ba jouaka ya manzaka ba tie ba manzaka bazola kisa manzaka ba osala so pe ndenge nini bokeni na bango kuna bo continuer na bango o balobaka ke non nzukungwa kala babwa kaka te parce que tango linda zaka mwana bino aliboso tango ba wana ba ye namona ka nani linda salaka sortie médiatique moko na moment na ezaki ke non bobaneki déjà ko tia confusion entre ye na oyo alobaki non abanda classe abanda ko bifutela nda ko $400 avant théâtre impoli à mwana wana. C'est-à-dire que ce qui est Linda, elle est libre. Elle est libre. Mais idéologie. Et tu as dit que non. Ce qui est Linda s'est retrouvé sur ce qui a joué dans SB. Et c'est parce que une femme l'a sauvée. Pour ceux qui ne veulent pas sauver, je ne pense pas qu'ils n'ont pas de Bongo benga été. Siko ekomi guerre ya ba kwiti na ba koni fati na bango. Ba attaquer ba koni fati ya koloba ke no bino nde bokimisa bobenganisa nani? Bobenganisa nani? Bobenganisa ndika. Siko ye mama bino ya mona ki ayoka ki ata place linda atonga ki po ye pas zo yango na loba ke non ki leadership o babota mana souci na yoka kezaka ndenge mwana se retrouver na Lubumbashi na bi batala nyonso ya mwana nzoka ko se retrouver na Lubumbashi wana azaki asa yoki echo ya koloba ke non babengi déjà partout babenga ina ba filme te ola kufa amizoli avion aki kovanda na Lubumbashi ce qui était sûr ou encore grâce na ezaki kake na moment où azaki na SB a touché la personnalité à Poutine et vidéo et bima ya koloba ke non si elle m'appelait un jour non que jouer dans un problème n'a été et la prophétie n'a été aïe bakate. Tout ça c'est quoi? Tout ça dans la vie il faut que la sage. Bon même na mbongete, bon même na mo ppt. Yango lobi ata Gatsby a lobi ke non. Belinda Kandila patronne na ebié avant na kota théâtre na SB. Je connais la date. Mais lorsque na commis na SB, na tali mouvement, alors ba ki yango très bien. Awa donc eza kotanga même pas ya kolobata ke no to yebani to kauka kaka alandi mouvement la grande famille beau aimer beau partager toza na film na biso tozo landa je crois lobi to landa qui film na biso na titre ya méritocratie. Wow. Bandeko. Papa JR. Bandeko. Ada enfin abali nani Davina. Skoga nazo mikina. Ada abali Davina. Linda yewana makulu inde tolanda. Je vous en supplie. Je suis prêt. Il y a ceux qui ont dit, mais nous, on peut sinon le bon. Il y a encore plus de bon ici. Il y a ceux qui ont maximum dans mon bal, ma bande à cause de la base. C'est que mon mémoire est à la caille.
S'il te plaît, je t'en supplie. Téléma. Tu connais pas mon nom c'est Ada Ilonga. Papa, Téléma. S'il vous plaît, Téléma. S'il vous plaît, Téléma, papa. Papa. Oui, c'est vrai. Olingi motema. Oui, sali que les ongles si bon mourir on a bon mourir. Mais bolingo ezakali kama batu mibale. Ezakali kama famille mobimbate. Biso tokolo ba oui. Soki ye moko mukolo motema boyi. To za appelle le kwa kosala te. Nga papa na koki ondima. Maman pas koki ondima. Mais moi na soki aboyi. C'est un problème. Alors, au banda kosolo na bino mibale. Kosolo na. Bongo biso to kozwa compte rendu ya masolo na bino. Mais sinon, merci na reconnaissance aux anango. Mutu moko asalisi yo bongo ozongi o récompenser. Merci beaucoup. Merci. Mais tozana minga koloba te. Soki ye moko andimi biso de quoi accorder le beaucoup pas de problème. Pourquoi ils se sont obligés au fait? Je me sens pas obligé. Je suis orienté par mon cœur. Viens mourir ailleurs. Je suis orienté par mon cœur. Tu es sûr de ce que tu dis? Le destin m'a rapproché. Tu me connais? Je te connais pas. Mais tu m'as attiré. Qu'est-ce qui t'a attiré? L'effet que je te donne l'argent? Je n'ai pas besoin de te convaincre. Parce que ce que je ressens, ça te touche. C'est pour cela que je reste là. Pardon? Tu es capricieuse juste. Écoute, tu me connais pas. Écoute-moi. C'est pas question de maman, tu me regardes en face. Je te connais pas, je suis pas une mauvaise personne. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, tu as mon numéro. La grande famille, ndenge salaki nga bien awa. Ah, laisse tomber. Makambo ezalaka bongo la grande famille. Makambo ezalaka bongo. Makambo ezalaka bongo. Sikoyo la grande famille. Papa JR na mama Annie bazana ndoki to bazana ndoki te. Papa JR na mama Annie bazana ndoki to bazana ndoki te, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bota boyoka plan. Siko na otuna ekosuka koboni likambo yango po basukaki wana te bandeko bakendaki ti balobi keno bakendaki boyebi keno bakendaki ti na ndako ya mama topo ya mama ya Ada. Mais je sais que mama ya Ada boyebi keno rôle ya papa JR na mama Annie na bangi bandeko na bangi babokilo ndenge naza awawa na bangi Skolinda a perdre libala papa Thierbo lisusu papa elomba kendaki na mariage ya nani ya Ada. Linda elle a tout perdu. Bizaleli ya mama na elie makila bandeko toyeba ko briser makila. Bota le loko mama to pa beta ki Linda. My God.
La famille, tous ont une leçon, hein? Tous ont vraiment leçon dans le film de Poutine. Tous ont une leçon. Tant que vous avez une linda boye, vous avez bien indiqué binonde, beaucoup de guerre binona bino. Non. Vous avez une valeur à batouter. Vous avez une valeur à monter. Peut-être ceux qui ont ça qui ou bien ceux qui ont ça pour finir, vous avez une valeur à monter. Yango bandeko lelo to la deuxième finale, deuxième épisode na biso na Candy Star na titre ya Châtiment. Tozala ebele wana pour na film na biso deuxième épisode na Candy Star. Nga mama BBC na lobala bino toujours bandeko focus toujours. Bomonika ndenge bazo tubela boy un bon jour du sous ba ko tubela kapeka kapona Poutine na biso toza awa. Sonné. Papa JR na maman Annie makolo inde wo et papa Ada. Quel genre de niveau à sorcellerie? Kindoki ya babo kilo. Nabangi la grande famille.
Voilà bandeko tokomi na suka lelo toza lisusu wana po na 11e épisode na biso et 11e épisode na biso na méritocratie. Alors bisous, bye.